parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on ose kaolonga kube. Ok parle tambo kongale. Pona loposo na biso solution ezwami bandeko na ngai boya ebele na salon ya mwana na biso kombo yango yo. Traitement nyonso ezali oza muta ba bouton ezotungisa yo bandeko yaka soin de visage o bakosala yo loposo na yo ekozonga lokola babebe. Ete to suki kaka wana te. O ba tampon ebima ngai. Ba tampon bandeko nanga. Place moko te na monde entier okokende ba longola yo ba tampon. Kaka awa na salon oyo nde bakolongola yo ba tampon. Boya omona bino moko. Suki wana te yaka yo mutozo lela libumu munene bandeko awa machine ezali o ezali ko niata ba graisse ezali ko niata ba graisse bandeko nanga ata libumu wanwe kitaka te awa na salon na biso ekokita yaka na lombango yaka kozwa rendez-vous na yo liste eza mulai solution ya sur na kati ya Londres précisément na Dagenham yaka mwana mwasi oyo azali docteur babenga ba doctoresse ya po ya libumu ya nzoto mobimba même massage bandeko nanga yaka bako masse yo nanu ozwa massage ya massage ya bongo te okolala pongi ya ba bébé. Bandeko nanga pona kosukisa ba soin nyonso ezali awa bandeko nanga basala yo makolo ba masse yo makolo yaya yo mutu makolo ya mobali no ekomaka solo yaya yaka mbangu bakolalisa ngo na mai ya citron yaka maboko manicure pédicure yaka bakosala yo nzambe nanga okoloba nanu nazwa soin ya boyete boya na lombango basuki ezobima yo partout ozala basuki na tolo basuki na banzela mususu basuki na ba gauche droite yaka bakolongola yo basuki wana ekozala permanent ekobota yo lisusu te yo mutu elonge bimaka basuki bamandefu mwana mwasi mobimba bamandefu eza ebele partout yaka akograte yo yaya ndenge akograte yo akotia yo mupepe non nzambe ya elongi ya monani yaya yaka na lombango bakordone yango yo yaka na salon soin nyonso ezali a part wana pe yaka mama okobima na cadeau sakame ya kitoko boucle d'oreille ya kitoko okobima na vitamine C, na vitamine D, surtout vitamine C, bakopesa yo ofele, yaya bakopakola yo ngone longi ofele, yaka na prix ya kitoko makasi, prix ebandi na 30 livres mata likolo, boya ebele, en tout cas, bokozala jamais déçu. Merci Nabino Nyonso. Bonsoir, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, bande konanga. Le sac on a ba chef coutumier na biso o bazaka na ba o bazanga jalousie bande konanga boboto bondeko yaya moninga zuize misepela moninga sali shawa baby yo salango te yaya to kaka ko boti to kaka oboti ndeko to kaka oboti mwa liboso to kaka obota bana mibale to ko za bana misatu pesa biso ba photo ya shower baby ya mwana na yo basala na bango ba shower baby mais ya mwana Karine Mokonzi ate soki eloko eza bien biso tolobaka eza bien po biso tozali mama leki mama ya bakopo ebele jalousie yango ekobanda na wapi motema pasi yango ekobandela biso wapi na sule baoba tango moto azobake naza na zemi na ngai tango moto akangi zemi na ye na gen tango moto abombi zemi na ye biso tolobelo te biso nde tootanga na biso kaka so tokomi na août tokomi na septembre zemi eza te ezomonana te
wana nde tokoya kotuna mituna parce que bazemi mosusu ekende peti ba 10 mois toza mpe na bazemi mosusu ya ba 12 mois oyo nyonso to abota mwa ane na zemi amema 12 mois tikela biso mwa commentaire lokwa bino bokomi bagynécologue ya Karine Mokonzi bino nde bagynécologue eza motema mabe bandeko na ngai ezalaka te soki eza cope na ye aolela na ye wana eza cope na ye yaya yo mpe forme ya yo sala ya yo babrésilien na yo sala ya yo babrésilien na yo sala ya yo soki ba ekolo nini soki batogolais na yo sala ya yo okomanipule mpe bango okolia moto aza na stratégie na ye bastratégie ya ndenge wana yango ere moko mpe bato mpe bakopiaka aoza na stratégie yaya yo mpe créer ya yo stratégie soki ya créer kaza na zemi na ye ebotamaka nango te 12 mois 13 mois azalaka na mokumba na ye eza problème te mais biso toza wana en tout cas ngai naosepela makasi mpo nazalaki parmi bayoutubers ya liboso bamama bakoko mpenza bayoutubers oyo nalobaki Karine Mokonzi ebima kuna monoko na ye te nabi Karine Mokonzi shawa bebe osali yango te donc nakufuna ya parce que eloko nga nasengaka ngai la danoise mama koko nasengi ke shawa bebe esalama sikoyo ntango esalami soki natie video te esimba te Karine Mokonzi tika bavideo wana kopesa bato kolanda bandoki wana bazala na Congo te baza minene lokwa baelephant mosala bango kaka kopesaka bato ba copyright ata kutu video eza ya ye te video ya bato ya mai kalambai me mama moko tala munene soki alali na mbetu fo mobali na kweya éléphant de la presse tala nzoto solo ya molunge ka soki amoni bato bazwi mwa video copyright yaka kopesa su bato ba copyright na shawa oyo ya bebe ya Karine Mokonzi c'est bien Karine Mokonzi kata bandoki wana nyonso tu keba camarade ya bureau ya robotela biso mwana munene pamba aya kocontaminer bebe na biso bebe Gucci tika ba video wana ya baby shower ba chacha ngona ba site ba chacha ngwe panzana epesa batu posa kobota oyebike na minute oyo chroniqueuse nyonso tu soka zwi zemi akoleka na baby shower heureusement biso tosokomi na biso mikolo biso totala kaka bino bana mike bobota biso toyaka kobeta maboko kimotema mabe ya nini yaya ya nini pasi nini osanga na mutema Karine azwi zemi pasi yango wuti wapi bandeko nanga kimotema mabe na congolais na likamuso koche motema mabe te okobanda pe koganga ozotoka na kotoka yaya pona nini kochela ndeko mutu ndeko mwana ndeko mosi ndelu nzambati nde biso na mokili abi allez multiplier vous obala te soko kutani na zemi na yo bota tango mwana kotala bana ebele mobutu wana nde bomonaka azaki na epe na tata sirte bana makangu pe bakolaka bana babatar pe bakolaka metala moninga olamuka na zemi na mobali na ye baolamuka esika moko baolala esika moko yo wana zoya koganga zemi eza zemi te yo bano yo boti olala na tata na bazemi no ntango ozwaka ngo batata bayebanaka moninga kutata aza na zemi te me mobali nende ye wana me yo mutu ozaka na zemi oyebanaka wapi batata bana bakompanyaka yo na zemi bazalaka na yo bandeko botika mutema mabeko botika mutema mabe so liga Karine te ozape bandeko ngana ko na yaka na lobango na mama leki Karine soka sali loko malamu no ya asali pe loko mabe na oya na mikolo asali na ye loko te eza zemi na ye moko alatisango bakola alatisango soki ndenge nini amemelango ndenga komemelango bandeko yo kaka kontaka yo kontaka yo mto amutema mabe totikeli yo tango kontaka yaya yo nde kontaka ba mwa zwa musala ya kokonte tuka ndeko na bozanga musala
En tout cas, bon, on a présenté ma félicitation. Bande ko na so bolinganga sous les baobas, tous aramso muté à malam parce que Jésus lobaki nyoso wana tikeli bino ezaka bo résumé ngo kake. Linga muninga na o ndenge ozo milinga. Songa na milinga ko bota na boti bana seti. Na linga bakoko na komna bakoko ebele. Bon siko yebisanga siko moninga bia azana zemi na oboya ponani. Na prier que nzamba sunga ye mwana wana botama. Et puis maman na ye moko maman Charlotte. Ah, na yebite na niveau nini penza. Maman longwa ya ti place wana bando beta ba prière aussi longtemps que moi naza na zemite. Ah, na ndimite po nga na ko sala ngote. Et puis na ndimite ndenge maman Charlotte a tout akatolo. Que na sambela na combat, na sambuta ba prière, a beti pe ensemble la combat. Aye nango ti na place wana na zamba wana na parke. Maman Charlotte a beta prière. Ya pona zina lokuta. Ah te nanzimite. Le bana maman Charlotte on a yebite bazoko ça pas Karine bien deni. Comme maman mwana na ye. Et muto mwana kazo kange suki akomona peke zemi eza lokuta bieza solo te bande konanga na niveau te. Ah te bon dimela ta maman Charlotte alongo alati pe abendi chignon po maman Charlotte na ko benda chignon kotana penza deux fois te abenda chignon maman batu abeta maquillage a tia penza ensemble la combat spirituel ate ko beta prière place mwana ne azoniata et bon penza zaka makamba lokuta bande konanga te wana pe ko lekela ngai ko lekela ngai maman Charlotte so za makamba lokuta na ebite wana pe na ebite soki na croire sous na nani na ebite en tout cas bande ko ngai bo sepela muninga sepela esike sengo ya baby shower sepela ezala ya solo za lokuta yo sepela kaka tamso luka pe mabota à partir à sepela muninga nzamba ofongolo mabota yango bo mo erbo bo kufela rabane likola oseka baninga aobota te ngana bota kale nzambe pasa nini apesi mo ne gogo akei osuka wapi botika ye ba sepela ba oba osepela yo sozo sepela te zape ye c'est tout biso bataba analyste biso bataba analyse to zapaka mutu te Karina ye na bolamu to tie mutu aye na buzoba to yepe koloba point bas en tout cas bocha ba commentaire na bino soki boko finga bo fingi soki boko sepela bo sepeli ngakutu ko finga na bino na kipaka mote 4-5 ans yango na média bo finga na changea pété nazalaka la danoise nazalaka mukolo na bino nyoso nazalaka mama leki na bino nko donc bo finga na bino je m'en fous je m'emballe je pars OK des gros bisous na obalinganga joli batinisa yayo yangwana mbame Emilia coucou yayo yangwana sage femme yayo yangwana bino sobotikali je vous love bye bye. Voilà bande konanga rivage à sikeye tozana anti-fertile pona bato bazana posa kobota et puis tokena lombango tozana bato anti-tension zo tungisa yo ti yango yo bande konanga nyoso ezali bio tozali pe na anti-diabète tozwi carton ya sika ya anti-diabète carton na biso ya modèle mususu ezoya bobanga te bino so bazana problème à diabète n'hésitez pas bot benga toujours toza awa na deux oyo tozo benga ngo detox ya tongo na detox ya pokwa oyo vraiment ba mama boya ebele ba mama na ba papa pona ko diminuer libumu ko diminuer santé bonde konanga boy utiliser detox oyo eza très bien na santé pona ko réduire ba poids toye pe na ba problème sexuel papa ou bien maman ozana problème pour sa sexe ekima yo ozwaka su orgasme te ba mama te yango ko encourager yo pona orgasme ezonga posa ya sexe ezonga yo toke na lombango tozana ba capsule oyo pona basi o vagin na yo eya munene ofungwama ou bien mobali azana sexe ya muke pona yo na mobali no bokoma na même
système ya sexe yango oyo toza nango lingi omeli ozwi ba oyo ou bien ozwi kir mobimba ya oyo komela yango ezosenga fo somba 3 sachets ou bien osombi kir oyo awa toye na lombango tozali na oyo ezali pona ba douleur ba rhumatisme mukongo pasi makolo pasi pasi na nzoto okoutilize oyo na lombango tozana oyo ba dessiner mosa zoka libumu pasi ba douleur na bando bota yo kaka pasi libumu o ba règle douloureux o ba problème na sel libumu yangoyo bande konanga toyembangu hémorroïde ba papa ba mama soki bozo ebate hémorroïde ndeza maladie ya mabe boya noki na lombango bosomba ya hémorroïde ya ba tata na ba mama tokei na lombangu toye na te o te nanga na telaka te nazwi ba tampon nazwi boye te yango yo eza deux sortes soit ozwi oyo ça même chose oyo na carton oyo na ba sachet bande konanga boya na lombango tokei nzoto mikusa pe ezali eye eczéma ba mama bozotika bana na bino basi na mibali na eczéma yango oyo nzoto mikusa oyo eczéma côté ba papa café ozo sepelisa mwasi te oumelaka te na érection érection na ba simbi yoka kokwei papa yangoyo toyembango pona kosukisa ya capsule nango pe eye soko lingi café te okoki pe kozwa ya komela après tosukisi na oyo tozobenga ya ezali oyo penza pona prostate antiprostate oyo eza pona maladie nyonso bana mibali antiprostate ba maladie nyonso ebele yangoyo bandeko nanga antiprostate ba élément nyonso ezali awa tuna okozwa surtout nazo insister pona oyo ya poudre nango ezali na ya capsule pona hémorroïde ndezali cause ya ba maladie mingi sexuelle en tout cas boya na lombangu okozwa antidiabète okozwa ya tension détox yangoyo en tout cas à bon attendeur sali